Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Très heureux de vous savoir, nombreux fidèles internautes de Diaspo RDC, vous fidèles internautes de l'émission Masolo Akati, avec celui qu'on appelle Steve Kambanga, archiduc de la presse, Hervé Renard, coach. Toujours continuer à coaching après Zambie, après Côte d'Ivoire, tu es évité vraiment Babi Bouloka Kebele. Fidèles internautes, encore une fois, j'ai l'honneur de vous présenter cette émission pour ce tout nouveau numéro, avec un invité que vous aimez bien, celui qui était trop désiré depuis l'Europe, depuis les États-Unis d'Amérique, l'Asie, partout dans le monde. Vous avez sollicité qu'il regagne encore ces plateaux de Masolo Akati. Vous savez, Nera Toloba, en émission, chanteur, Yemba, claviériste, Royana, clavier, Robeta, clavier. Moussala Nyon Sosala ramenisé, mais Mabiso na atelier. Il revient encore sur ces plateaux, lui, il s'appelle Abel Descharmes, à qui j'ai dit bonjour Abel. Bonjour Steve. Boni. Ouais, Kitoko Pepele, calme les allons. Nini santé nanou ya Yomoko et puis santé à mouvement Wenge BCBG. En tout cas, santé pena pepper na batutu ba mona donc Abel Descharmes yo. Donc nenga zalara nenga zali donc nanzo tango yo kaka donc yo kaka quoi batutu baza kitoko donc mouvement kitoko ya loba kote. Pour tout beti to buka buka donc kitoko marasi beti buka malgré disque bimate biso za BCBG grosse affaire big deal donc machine à musique il y a un qui professionnalisme maintenant donc disque est en roya ils a pas complément pour disque o beta ils a déjà donc tant to beta kato beta ça tombé donc qui les a tombé quoi. Mais bah nezo kende parce que papa chéri déjà ça la carrière rien à prouver mais si Robino bozanan ou ebire tant bossa la 4 ans 5 ans bozaba Michael Jackson bien sûr mais obi kende za la wana nzembo ezaka na valeur à 75 ans donc banzembo to yemba de Jezali et puis banzembo zo ya disque bana kala mingte ba fan na biso balinga bonne musique BCBG ba ebike tant to boa kaka ezala rapena ke to boaki. Et puis baza la sire ba ke kalaming te disque na bango zo bima balle de match o bazo zelo ba gimando di bazo zela ba fanfa dikila ba derrière papa na derrière na mobala Colette Lokete donc ba ebi disque na bango zo ya ba resepela fond ba resepela fort. Abel Descharmes, je profite pour saluer Padou Kibangi, nouveau riche na kati ya Cape Town ba le bezayo Padou Kibangi 20 kilos nazo zela. Vraiment merci comme ça à Vieley Moussa depuis Paris. Merci mon vieux. Masolo Akati yango ranengo linga toujours Moussa les alebele. Abel Descharmes bosenga kiyeyo parce que bobaki na kota BCBG. Nazongi sou na BCBG wane koma likambo choix Abel Descharmes. Ntango ça ronde ni tango na poto ba obenga pe ba osenga bozongi sa Abel Descharmes. En tout cas la paix ça remercie na Salvatore de la patrie et puis na Nkolo, Nzambe azali kolo. Parce que moni musalo to salara batu temps bazo benga biso seki ba osepela na musalo zo sala so ba sengi ozonga seki ba osepela musalo sala to senga ka ba sepela na biso so ba benga o te seki ba osepela te mais tant ba benga seki o sala musala o zo sepela sabango ndeka to loba toujours rage to zela ba critique mais tant ba benga rapé to ba critique donc il y a bien na malamu biso to za wana pona royo kaka donc en tout cas ça la nga bien en tout cas plaisir na batu tout balinga Abel Descharmes ngapena linga bino trop na décevoir bino te ko mutu mo azali boso machine wana ayebi Abel Descharmes te au souffrir au longola chapeau et puis moi référence moi vocal oyo mo yebi ke so ezobeta batu tout bayeba ke Abel Descharmes
En tout cas, merci na baba ebinga et puis na baba ebinga ta belle de charme donc Zikundo la 7e couche au papa Chirazolo donc 7e couche au habillé sur Azolo mais faut quatre pena musique faut bomba pena pour boyoka et puis 7e couche au ayemba malobe oranaka donc yeyo quoi. En tout cas na dédié un logo pas bien ngai boss nanga chichi chilomba donc mon vieux à moi quoi. Emiso uolanza kumba Kelvis enko papi jemelas hangana mituni nzambe binadama o yayo kitoko ekoma lokola melodi harmonica ngongo soki mpe bakitisa yo na singana bonjiluni ko embide gola torti dide ikenge Jimmy Mavanga Olivier dia sonama bolungwa moto mpamba enkituka binadama un bolongo souverain et appelle à 5 chantiers. Salva solo la bien, un souva la bien. Ye alata kayoshi nandenge à 5 chantiers. Bolingo enyokolanga, bolingo kote koma kotungisangai. Bolingo betanga bambata, jipe de Suisse ya nyokolokonga. Eza bolingo l'amour, lolango wakele nanga na linga. Eza bolingo l'amour lolango Marie Claire na yampona eske olanga kabome tente olanga kabome hangana mituni nzambe binadama o yayo kitoko ekoma lokola melodi harmonica ngongo soki mpe bakitisa yo na singana bonjelu niko embidie gola torti Dide Ikenge Jimmy Mavanga Olivier dia sonamo. Merci. Merci Abel Descharmes. Naïbi c'est vraiment plaisir na boss Chichi Chilomba. Ve mambo yango Abel Descharmes yeyo mwana mabele Abel Descharmes aibi saranga déjà depuis kala rêvé Chichi kuna je normal. Eza bien Yobo. Ebi ngane mukolo Yobo. Professeur Yobo awat. Professeur Yobo on a mission yo et puis na yebisa ki bango ke naza Yobo papa Chirabi 7e couche ya Abel Descharmes so zo me faut bomba musique boyoka ya komaka na sika bona ba komaka te ezanga te de zaka nzambe mutalingeza na bongo car na yebisa ki bango ke opesa melanga ya ebele koleko naza ona zanga ki quoi ndino beka vomé échec na action qui na pensé donc penser na ngai na ngala bulaka na makanisi na ngane sika na okene donc positif quoi. On dirait membre Romi aussi parce que après 10 ans na ba mouvement ya ba vocal moko ya ba nini ba lelo yo on dirait ce qu'on a moni Abel komi komata kiyo bango moi restitution comme ça te moni papa chéri tanga bela ya Abel de charme donc via yebaki le pourquoi donc ezo matati ezalaka OK mbitro te siko moninga musique nga pa na salaka eza boulot eza profession non ya profession nga donc nga na salaka musique te pona ba vitesse ka ko ba bazara nango non oso comprendre non mon lebele ba o ki ba vitesse ba o katana ma belle de charme toujours et puis maintenance nga na maintenance na mboko ba tu ba bidon belle de charme le roule carrosse belle de charme vivant kitoko na madame na balifanto na palais Belle de charme donc responsable à 100%. Vous comprenez mais zara ke moni loko pour aussi mango bien na maboko na yo faut se lango temps faut battant nzambe mutape saratan oui battant monsieur komi za su nzambe te vraiment vitesse moko boye yango zo comprendre ke bato bele ba okatana na biso to ali quoi. Abel Descharmes c'est pas une consolation parce que poto ebire moi ba voyage à Liban de ça la bien malgré le phénomène combattant ya moi nini mais yo déjà depuis kala ba ebele na sima na mouvement non c'est pas grave Abel Descharmes ba yebi ba na sima na wenge BCBG ba voyager ba zo ba ouverture mususu Abel Descharmes est toujours patient pe meni ya moto pamba siko lelo yo umboro parce que mingi pe yango ndenge tozawa bakeso basengaki parce que babi bayokaki umboro na mwa mukele le fo bayoka ngona mwa moulai et pesa pe moi parce que tozolo bela mingi yango mais n'est-ce pas une consolation parce que Abel organisé oui Abel ni na mukiozo c'est bon mais lokola pe mutu et ça là ko moi pas cité tout ça là moi pas cité moni ke ba misusu ba na sima na yo ba fula mi mangu liboso na mspeko ba koma pe le ba leader.
Oui, il y a des questions, vous avez des questions, il faut tout dans le monde. Pourquoi on a répondre bango? Loba. Oui, on répond bon point. Abel de Charme Siko 17 ans de carrière musicale na Congo. Siko na âge na ngai na carrière on a ça na musique. Na bisa ko logo med fois. Na âge toi ba âge mon comme na carrière na mukolo abelé. Donc ça veut dire que Abel Voilà ba leader. mukolo na ba leader. Ba ça ba six. Ouais. Ba six ba na ba ça ba six. Ba six on bino bo kango. Ba ça ba six on a tant mieux. Ba ça la pété. Tant pis donc. Mais moi, na calculé rapide mon tout. Ngai zara ki na Belle de Charme, King Kessera bo nga petite Belle de Charme na longue histoire, la bande de touche. Mutu toi ici quand ça soit c'est de longue histoire à tellement mon na cœur. Na pamba chanteur ba yemba l'album mon na cœur. Ba vu na nga le roi ba Zoébé la ba témoin, ba Gejo Star ba grand chanteur, ba Anthony Sampaio. Donc côté on a banga raté pour si na gagner bango. Vous comprenez? Na BCBG 12 ans. 13e année na nga yango. Yango la benga maki yobo. Vous comprenez? Nga bang sangate. Son obi déjà qui roule la carrosse, ça veut dire que na soma car na kin. Kopa poto na kin ezelo hote. Kopa poto na kin elo en plus nga na sundo liste. Donc na bateau yo ba donc ya ba masolo wana donc ya ba nenge belé et puis na pona kin la voie normale et le belangelo hote na simple na boda ba na dossier na normal na ambassade pe na simjana ki. Na pe car na kin ponga na kinois. Na mission na sala la fierté no drapeau no RDC. Maramona tout pas na nga za ba complément. Tobo era mikilité mikilo eza ba complément donc ça veut dire qu'ils ont nyonga miso betika à tour maintenant on sait plus ça bango vous comprenez base na bango calme base la mboro ya papa chéri a pessinge le romo boye o ezo na ma lumière mususu ezo na ba dimension mususu ya mystique pour pessinga pena do ba temps de jeu donc na yembi na bomo le roi goloka ela tout ba kindoki ya bonzambe donc na yembi na niveau ko saranate. Et puis quand on a un biona, bango mokonde, ba comprendre que ba bien bon, maloba qui a solo. Non, tenga to voyager sans voyage. Abel ozo lancer des finales. Na lancer des finales mon tout temps. Yo tourner la question, tiara que ngana répondre. Il y a un problème personnel. Je les calcule même pas. Marambo zo ba défi problème personnel yanga moko. Ça mutu mo bo, il y a un problème mo bo. Nazala la problème na mutu te. Depuis Nazara Belle de Charme, Ning Nazarana Batu, donc Marshall a ébi petit nanga ébi, donc Ning Nazarana Batu, bana limité ba ébi, nga la viva ka boy. Naza simple, ba simple tout. Mais na linga ba comprendre souci nanga, ba comprendre que boulot na salaga, ils ont un boulot te ou Nazarana de fina mutu. Ngizaka ki naza grand chanteur et puis bon chanteur. Naza na taille bien, naza boga, naza la bana ya kano, naza na momia kano, na beta pas leader ya dégâts papa chéri. Naza na peme na ngai bato ba peme na nga baza makasi naza mona limité et puis naza mona Congo vous comprenez la banga ngalo Belle de Charme milingi trop vraiment et ça là quand ndenge nini papa chéra bengio Abel yara na nzembo malo faut signer nzembo te moni za tsakati ya ona loba ton na loba ngo ba yango nde makambo Steve moi ko vanda bo ngalo na obeta na wenge BCBG na 8 ans nanga. Na 8 ans et puis jour au papa chéri qui est petit ou on a fois tia boulot na yé donc ça veut dire que les foot année en on a salaire musana salaire donc faut na payer siko ta papa chéri pesa nzembo en tout cas ngaku na zana ngaro lala na yebi kututé na zaro lala Ariston toi benga na téléphone na talibo oh appel manqué na mona été mo on a rappelé à singa bi mais yo lali autant TVT. Oh, nini susu. Oh, mais papa chéra pession nzembo. Oh, tikolo baboy. Donc ça veut dire que batunde balande la ngai. Tango ebsenga ngo na kina doute. Mbala mo na ebiso na bia nzamba kumisama. Donc na yeba ki za la bongo. Donc nataka na plaisir moko na ebité quoi. Talaka na toche nzembo na wenge. Ba place pena ba président biso ba Vincent donc président na biso Ranson. Ba chaka ba nzembo la place ba vena biso ba Blaise Bula ba chaka. La place ba chakule na bacha na place oyo ba tata mobichi bacha ozupe chance lelo ba belle cha donc ça deux fois le kumura na nkolo et puis na bénédiction moto pa mona ebike nyonso yeke na kitoko. Abel peut se dire aujourd'hui tant ba olobela clan wenge lelo ata ozala raté mais Abel fera partir ya ba non ba cité parce que signé pe nzembo na kati ya wenge. Ouais ko signé na ko nzembo te mais
koyemba nano na wenge ko participer ndeza la wana pena bazu kombo na ba china CD. Donc quand on parle JB, Marie-Paul, Weranson, Manda Chance, Emile alias Abel Deschamps, avant kutunga bazana le belé ba otanga après ba okitape na ba Abel Deschamps mais ba kepe na ba bazaze belé pour ba vina biso ba prof ou ba tchaba ba signer ba on prend ba titre na ba wenge ba Mbappé belé. Les professionnels roi Sunda Bas beta trop ba Sege Mino Maniata abeta trop acha ba titre mais Meli alias baleka donc on comprend donc biso pe loko la ba Mino Abraham pe ba cha titre non Fuji ba cha titre donc to yema na ba disque ba masa na ba chuda ba titre de signer donc zakaka tozo ya kaka donc biso tout donc to faire partir na kati ya histoire ya wenge pour wenge ezala ba cadre wenge donc ba tête d'affiche. Oh, boye binga la rolo baté mais biso ce que ça banon to yé donc tozo ya quoi tozali Abel Deschamps, Nzembo Umboro Nabige bolingo parce que musicien là pas si pour ça la paix moi na paix asengaki mais bino nyo sera love la c'est le fort no miangwa té kasi mon que papa chéri déjà après ça déjà exemple wana alobango déjà ya ka lokanga pena na nzemu na ngai omoni yobika bilora ya love ya pika mona pe asengaki donc ba forcer ka mona te batika ka sala volonté batika ka mona sala pe volonté na donc ndeka papa chéri lo bagi donc botika pe na sali botalanga pe non Abel Deschamps différence nini eza nzembo na ba nzembo mususu na balle de match différence na ngeza ka yangeza umboko yangeza umboko eza logo mutu tu alingaka eza logo mutu tu aseplanga nango émission to ça les omboko na bandela ka koloba nena lati nanga boy ba tenia ba te boy ezaka bomboko ndenge di mundi boza wana nenga zalaka na honorable ya ba honorable élu ya Nzambe son excellence Chantiningo Bilambaka eza umboko do eza sika bolingo eza ko renier ne masa nga moda shwa ke na kimboka azobeta boy didi kalombo ye na boy fuja na boy eza ba umboko na bango donc ça veut dire que même voix na yo o sala eza umboko na yo on est tous abo eza umboko donc ça veut dire que umboko ngana ka na umboko ba na bango ba na bango ngana ka na umboko loka bien o mutu to se plan pour na mara monde à l'envers quoi le monde à l'envers moi extrait ya umboko ngamona bande ka kotona yemba eza nzembo na yo ndekata za tengwe apimbwaka papisi kotikinga na se padado bolingo pesa kintwa ezalaki transition na motema Aristote gimandudia multiplier pongi poalala basusi ezongisa Aristote mineur padado toi banza kozali titi nzoko zali banki tango mopepe opumbwe si bel kalemvu embongo tansia yoka moninga tamawa mama na prince na brigile yo change ide treto maloba moto petonga kamboka te kasi nzambe tonga kamo kilepetela wanga na gayezwe ananira kosaka mo kiliverta moto zalaka sena souffrance nazala tanzambe na bongola mopagano mo Kristo akoma moto na ngai ya bolongo nanga sekola mazumu bosi chichi lumba pore pope mbo pero de pope mbo pero na tableau to koma ka grammaire na mathématique mondela sala chiffon ya kuefase po bakuma kasi moto na koma na motema matière nini na koboma pona sonika moto mosusu niye chéri soki aseki wananga bafeti mais soki chéri afashe wananga matanga ba nostalgie ya bolingo chéri ekomi osalanga lokola na zwi diplôme yo mwano yo ozalaka soki oseki yoka charme ozalaka soki ofashenga na bondela nzela ko bondele boti bantu be
Tkana binga bandeshi babondela. Bébé nanga wawa, bébé nanga wawa, bébé nanga ya des jours. Abel Deschamps. Au travail, Kofi comme modèle. Bébé nanga prématuré, bébé nanga wa, talabilenge koti couvez. Bébé nanga wa, sentiment nanga ina nwe kubite. Bolingo Steffi mombana les kafo. Chemise tabalongole boton, ba remplace kakake. Abel Deschamps. Abel Yoka. Soke zala kenga te pesanga chance. Na pesi yo chance. Ya kote kayona nimena zangata seconda mpambe. Abel. Soke mpana nga bolingo komi sukali. Yo komi sakango kaka bolingo. Ya pasie. Abel Deschamps. Au travail, Kofi comme modèle. Allez-moi la main. J'ai dit bien câlinez-moi. Bana poto bozo comprendre kazo qui m'a ko répondre. Allez ça 20 à l'air. Modèle no ka César 130 à l'air. On a Sungio. Modèle ça 80. Konko Kabeya 200. Papa chéri Motopamba, leader puissance. Via bisenga petit. Yo za 7e couche Zikundola. 7e couche Zikundola. Donc vous nazo yemba batu ba mo ba comprendre que c'est Abel qui chante quoi. C'est moi Abel. Il y a eu des prédécesseurs hein, ba Modogo Barambo na yebi ne ba émission lo ba ngo travailler ba musicien oya bon on est ba ready à misi ba emene ya mais ngas qu'on a tourné parmi ba deuxiémiste on n'a pas eu une fois epsa ngo sala la sélection ba ba yemba bien. Mais bien tant na zo yemba est-ce que batu ba comprendre te Kabela zo yemba. Siko batu ba monde ba sana ba parler hein. Ba pesanga ba titre batu ba balinga ba pesanga kazo yemba le rôle intel azo yemba le rôle intel donc c'est pas à moi de holoba. Si un jour ba ebisio ke oyemba na yo ba ndenge na yo parce que ozana caché na yo mais so mutu mona nzela bi ah na ba lourd na yo Hermosa la loi Kofi réaction est quoi? En tout cas pas mal. Merci. Abel Deschamps oyemba pe na ba déclare na ba nzembo jantamisi na mono oyemba likolo déclare vraiment au pandi yango mais Umboro ozobanga te parce que na tout nord déjà loko yebisanga ba mambo belé mais inquiétude na ngezani BCBG big deal mutu nyonso atie chanson ala aposa nzembo na yesimba et puis na album ezana album ya orchestre était o nzembo nyonso ebetaka donc ce album izara banzembo mususu eko beta fort mususu eko beta na mwandenge mususu eko raté ce ya yo ekozala wapi Imae mboro mbembebe bon bebe ngama mboro bolingo mamole sanga mboro embolingo lingo lingo mwana mama mboro Gaston Alema pachaka bango mboro Zozole Kafu Edimondi Bumboro Yaneke Yema Yves Mudiwa Nabiso ke uza mboro mboro nabiso ke eza batu musu barata eko frapper à niveau nganga rata ba to ba signer ba chanson barata raté yo siko ngana rata déjà pour na cha vocal eza na valeur ya album omilinga mais no biate hangana mituni nzambe binadama o vocal na ngwa beta vocal na ba période wana oyo ke leader aganga leader a sa puissance c'est que yango isala ope omona ko komi na yo linga oleka no na ba TVT ofanda na yo okomano JB omoni TV kasi omoni kende na oleka TV yango na lekino TV mais TV omoni ba question so tuna makamso lingo na lobao soko na manika loba yo mo komi susu oh te to leka TV papa ce TV biso ça bon chic bon genre avec plein de manières avec plein de bonnes manières hein na ko leka TV te ka pour la sentiment TV omoni ba TV ba leka pour la sentiment TV ki ya leki batutu nga binga leki motuti mais bato ba lobaka ba leki nga wana ba yebi ke nga na leki bango leki motuti et no bien monte go se contredire depuis papa chéri lobaki Petit Belle de Champs avec la bande de touche Kester loba excusez depuis King Kessa Petit Belle de Champs avec la bande de touche papa chéri la belle de charme yebisangai chanteur nini ya deuxième voix hein aussi ayembi ba comprendre bien ka yembi azana nte na ndenga mabete moni to lobaka
parce que mutu loko ngane na moto oyo mwana moto pa maso na lobité mutu lobela ngane ti mi bundela ti yango naza ko mi bundela yango na bike ngai depuis na yema bongo puis depuis leader ba wenga ganga ngai za jeté ogangisa leader ya ba wengi papa Fosset donc ça veut dire que vitanga kota la ti casque ba yoki petit na bité petit fou donc faut telema tambola akende liboso et ça de montant mutagangi déjà bon apesi on pifo na biso ba mongo ba filanga ba papi boto noble ba yebi tel tenda ya yebi makambo na loba Kelvis ko ipa makambo na loba donc biso tomba bike zwa pifo et ça pifo ba pesi fona batela ngo kaka pour leader ba wenga bisinga déjà petit zwa c'est quoi belle stratégie marketing nini ozo sala pour kozara trop si on a qui cité ngana oraté te nga disque mais il faut quand même pe stratégie ezala nini yo préparer tu basé là ba comprendre ngana mona maman Maria bino se bobata mari pa maman te maison mère yeyo Maria donc maman na ngam ta simanga na loboka manga na catholique na croyance na kiste wa ba croyance ngaya musala po bato ba kisi ba meka vo ba kokate attends toto beta la fikina wate faut tout na basa na yebi ke to ti ko beta na fikina awa nga ko chakisi liboso te nga ko tanda 1000 chanteurs na bi ke so na yo wana opanza Abel peut se dire que so batali lelo équipe nationale ba biba ça la sélection na clavier bazo clavieriste mon on a drummer bazo drummer mon parce que tant on va comme ba chanteur à deuxième voix lourd Abel Mdaliboso Nyamboko ya ocha la Congo mobimba mais ngala chanteur ba la Congo ba préféra siko ngala milongo la pona chanani ponga pena lo siko na milongo la pona chanani ba kozwanga premier chanteur et puis la génération ngala ba vo ngala mobimisa moi ba côté ngala komaka wana en tout cas ba limbisanga na loba omoni ba bisiko ngala denda wana bisika na koma na ba 7e couche alors omoni libango za na samai ngala libanga samai 7e couche Patrick Musekedi mai utala libanga te la so papa na za libanga ya samai nde na za bodon na bisio ke za kendoki mais kendoki siko ya bonzambe soki ba pona na ke deuxième c'était moi qui défendre la minute deuxième voix mais faut bazwa ngaya so ba ozwa moko faut bazwa ngai so mibale la décité so mibale so ba zami balé so natanga nani yo mto yeba te solo na ba sata 5 nde na ko ba mibale nde na yebi na ko chat Abel Deschamps c'est ça comprenez fidèle internaute mi bundela so mi bundelité mto bundelo azati ngana lobaka yango chaque fois musala oyo c'est pesa mela oté so na kata mwasi ndenge na sa pe kindumba tendenge ya salaka donc ngana mi bundela na ngaka parce que mingi nde boulot faut défendaka boulot faut défendaka vela musa boulot na nga faut défendaka na yebi Abel Deschamps pur petit ya ba vie na ye Abel Deschamps toujours poli Abel Deschamps bonne réputation na quartier na scène musicale en tout cas nazolo bango na télévision une fois na okende tournage mona kuta na film boye malgré boya rara na ebise ngamo kuna bossa na kombo na abetika lisolo Abel Deschamps na quartier mwana malamu bana tia bima mabito ebino te tam toujours akoma na ba succès planétaire akowanga na biso yo pesi ko ezaka bongo seke lelo zana boye soki osali album esimbi deuxième album esimbi okomi au-dessus de la mêlée siko nazanga bango pona komona banani ngai tango komona ba étranger te na ba étranger te ngala za musicien ka Congo te na za musicien ya chombo na ngao sona la fungole o mona ke na sola na balbaza la monde entier donc ça veut dire qu'Abel Deschamps na sola na Brisazo aza camerounais aza na Cameroun mais à tout le temps azala na ye donc ça veut dire que ngala za mutu na linga kozala pembe na batu yango na zala na batu donc ça na un intérêt moroté ya kokima batu pour na komi na niveau morobo donc même niveau on a pour koma ngo esengaka batu et puis même comme na niveau on esengaka ozana batu pour comprendre comme na niveau on donc so na zanga bango pour na komona banani tozoke déjà na rochité na émission yo comprenez yo yebira masolo akati mamango yango yo malgré que tant télévision à moi mukie Abel Deschamps tozoke rochité mais avant aussi maintenant mamba fikine mon mukie et puis l'actualité
Umboro déjà oli mbongo ya nzembo teki déjà. Tara na chance mon peu kalati. Mboro si ba kolonze mo zala déjà Aristote toi. Solo là pour lobiso esimbité oyebi kaka. Este ye abeba na kinanga mambo là. Ye apesa chèque na ye na kina na récupérer ma solo nanga. Ouais ça va private. Donc papa chéri merci. Pesa ba petit nom ba signer ba titre. Ba dobi ba lar na bango ba tia na poche. Donc besoin na ya sala yemoko. En tout cas merci na leader na biso. Na ndenge vina pesa rapena gabi bon. Zwa so somba lupango yo. So ke ne po liango yo. Mais motema on a déjà repesa yo mo teka yo mo sama en tout cas. Merci na leader. En tout cas biso déjà carré. Baroka Ariston toi baroka pena ki donc niveau na ki niveau na memi pour na bien Ariston toi servir nga na gunanga. Donc et c'est nga ba servir mutu na guna donc lo ba servir na guna ba peso wa yo te ba peso te ba servir nga na guna. Mais pourquoi musique congolaise lelo Abel Descharmes? Au qu'on reconnaître que moi baisse saison la musique congolaise par rapport à la musique à Liban surtout en Afrique de l'Est de l'Ouest plutôt. Bon mon musique na biso zara ke biso mo ba congolais ne to yebani te. To yebani ba force ozo comprendre mais ko misima na ndezate. Parce que surtout simani parce que bango to lo bana. Ya ka musique na biso ne ba beta. Ozo comprendre. Oh so baza na force wana eza po bazuma elango awa siko biso mo bakolo nango ezaka ke mo ba n moko bo mike ba bibino boyemela plus mbetu olekuta bolongo ata na bolingo ole boyemela social bino yi bolingo me bolingo ngo boyemela no mama mbetu kaka mama nzoto kaka kaso ya moni ke biso ba congolais tota mystique siko tota la ba chaîne tota la wana tala mindele magamba ba clip ba mindele ba salaka na ba chaîne tota la tala wana ezo appuyer te na ko appuyer te tala ba makambo ba sala bi tala ba makambo ba mindele ba salaka pour mona ke biso ba congolais et puis biso ba africain culture na biso ezama culture mo za na soni na ndimite ke biso to yemaka désordre mo boye en plein air boye muta comprendre que bazo yemba désordre vous comprendre congolais et puis africain azana maele babiso ba tradition na biso to mo maele moko ya kobeta moi façon mo muta comprendre na moi sens moko boye ezaka la te ke biso to yemaka mbeto te bo banzem le roi éducation to yemba tout à l'heure mais ça ba chanson rare senga ki koya na mokili bon ezaka te soko yé ou même na éducation papa chéri ayemba ba par-ci par-là o kango donc définition ti est-ce que bien nzemo ba c'est là même livre na bande na une grande université ba sala pena livre série yango ba lobela makambo ba yemba wana ba nzemo ba Kinshasa wana to yemba ngo eza ke culture na biso pe mais non bien soto yembi bongo mbetu net ki besa mfina biso prof ayemba ke mbetu leli mbetu ngo lela yemba na nini est-ce que tu yemba mbetu kana nenga mabe te là que mutu mususu pe ya na mbebo mbatu bana betoko bana manana mbetu te te bobeta plus masola sexualité c'est sexualité wana ba moni eza ba façon ka ba tunde bazola makambango mais ba comprendre que tous ba artiste tous ba so disque bimba oyoka ba texte eza ya ndenge na ndenge ozano animateur te mais neti ba bilenge vanda na bunya et quoi expliquer ni presa quand même ya maison na bino mais bunya ba yanki ba benga mais bunya eza ville de bunya. Est-ce que Boune ça la Katanga eza Kivu et ambokati la pays richesse ezalaka na bunya lola wolo ezalaka na bunya or diamant ezalaka kuna cuivre na ba cobalt banini eza ke to kumisi mboka na biso pays na biso to pesi yango ba valeur na yango oso comprendre mais eza te ke ba yanki ne ba bala so ba yanki ba balola yango ne ba oloba wana eza ba yanki ba balola yango na sens nini ezaka mboka mais yanki baloli yaka nde ba to sola ka msusu ozwa ole otanga yoshi oloba no shiyo est-ce que lobi mabe Congo balo avec des chants tout ça qui est déjà sous vraiment émission yo Ige réalisateur au moins 32 poumons Ige yo faut zala kaka Abel Descharmes Fikine Mikolo ba concert ba nini ba bina Fikine on se déchaîner moi-même j'étais là Abel eza nini te ezaka ke mutu na mutu babenga niama na kombo nango nga babenga Abel Descharmes ça veut dire que ngai tant na simbi micro boy na to lia micro ba tu vas comprendre que na ta chanteur ba faut comprendre que tant papa chéri bien 7e couche donc et puis ton leader na nga bi ke boyo kaye 7e couche zikundula mais après singa déjà
titre moko boye bo titre on a soki na nga na honorer en côté na ko ça na ko ça leader nanga et puis na mi ko ça et puis na ko ça bateau ba se plana nanga donc tant article nga bi sakana nango donc Brigitte Lomeka il faut ayo kapena sentir il get sikazali ba naiti Lomeka bango no faut ba sentir ba bina gete là papa zo sa musala 7e couche zikundu la profondeur toye mana biso nyonso mais nga la kina nga na 7e couche et puis le wanga bina ya couche batu ba wala ba couche ba ya ba batasima nga da couche ya on mona kinda ki bina na kitaki bina profondeur public wana ba zaki satisfait pour d'aller pas direct na chaîne mère donc balanda ki bina mona bina ga belle de charme en tout cas merci na papa chéri moto pas moi zo fulanga rara trésor yo kwa ebi Gimandudi Patrick Pindi Jomo Dango masana bino yo donc soutien na bino ya on a besoin parce que disque zo bimakala mingi te mboro et ça na ba puissance mususu tant ba yo ka ba comprendre que on est ensemble yo botana e combien siko to komi na suka ya émission oyo moi mot de la fin et puis ko commander déjà ba tout ba consommateur déjà nzembo ba kosenga expliquer bon moi elo mo boya nzembo parce que mingi album mingi nzembo na yo et puis ba production so bozan ba programme semaine déjà. Bon en tout cas merci na Steve d'abord ningi talara ngala so to benga to mona na tantamba moto monani ba logo ba neto so la bo ba kansaté que to komara ba papier té to so la ngono a lobby na lobby mais ça va coach tema donc exactement que yo so nini bo comprendre que ça la ngobongo base la disque la bango balle de match calamité papa chéri après c'est déjà ba ministère na banzembo ba ministère na oyo bino bolinga au public na biso balingara na motema en tout cas bana tu ya nord tati wa bela zepekeno donc bureau ya mokonzi sentir ya mokonzi na biki siko za na Paris ba ebi déjà que balle de match calamité zo bima bana tu ya mikili basana nga Gimandudi contrôle petit na nga le Miki Love Ambote Sikazali Patrick Muzamba boyebi semaine oyo donc à partir déjà mercredi tu on a répétition jeudi tu on a répétition à partir les 28 to mois Lushi Lubumbashi yango on a programme yango on a Riben Pezongi déjà chaque dimanche neka to beta parce que lobi to beta qui donc KO donc au tcha lokolo wapi donc déjà qui des fois en tout cas ba mote na ngana batutu o balinga nga batutu bana Luanda Jimmy Mavanga Blaise Bonsele iwana 32 c'est ba mote na siko zali Eric Jeep Edi Mundibu Zuzu Likafo Dede Bing Boss Mama Steffi Mumba Chula Iketebi ba mote na bino batutu bolinga belle de charme Tantine Ngongo maman la prince na Brugil et puis na bosanité na pesi bana ya moto pamba ba mote sika bazali Junior Abraham Abramovich na pesi Daida na pesi Soraya na pesi mama botela biso mokonzi mama Nes Lusambo ba mote mama na nga aimé il faut dire papa na nga Jean-Jacques Lioko na famille na nga mobimba famille Lioko famille Ekala famille Likafoni so sika bazali ba mote Abel de chambre moi numéro de téléphone auto linga benganga donc numéro na simple pour to solo là pour l'encouragement moi critique sur na lobby mabe ba wa monique na lobby mabe déranger bango en tout cas bolimbisi mais moi ma critique ya numéro na PC Abel de charme 09 bon ba coup code plus 243 donc nega et loba venanga chichi lumba donc le meilleur de tous les diamants donc 09 97 61 63 38 09 97 61 63 38 la bosanité petit nanga maréchal Chibangu donc yepena donc babi petit nanga ya kati son excellence Gentini Mbakango Universal Security papa na Liana papa na Ryan papa na Samantha merci Abel Deschamps merci fidèle internaute merci na yonne quoi c'est à moi de te remercier merci na bisaba bango musale le kamaloba ne bele coach na bango ngayeyo Hervé Renard bo berge bele ke numéro na nga neti kaka na suka ne mona na tete za na plus de 143 89 71 11 429 bo benga rane bo benga resala moi bien vraiment na pesi mote bele
Mais d'abord, merci à Ige. Ige, le Gosto, qui vraiment derrière la caméra. Talara manipuler ma solo. Bien, il y a ma casse, moni sepeli. Bon, merci vraiment à boss Chichi Chilomba. Na sepeli vraiment parce que avant la fin de l'émission, déjà na sepeli. Pour na moni déjà que merci. Merci à Patrick Moussekedi. Merci à Vielay Moussa Padou qui bangi nouveau riche na Katia Cape Town. Na Pesio Mbote vraiment merci. Na ebi 20 kg kalamingi moi trotté. Il y a Freddy Tagar, beauté, l'argent, donc il y a des que Charo Automobile va parler à niveau Merci. Fidèles internautes, comme ça nous arrivons à la fin de cette émission. Je remercie Pyrrhus Bunga, je remercie DG Luzolo, je remercie Papa Bunga, je remercie DTDN Simba ainsi que toute l'équipe des diasporas de ces Ginette, Mwaka, Aurelinda, Yabel, Matouma, Big Up, Ngalapa. Vous êtes tellement nombreux. En tout cas, je vous remercie. Hein. Nous devons être là parce que Diaspo bientôt. Hein. Diaspo bientôt, Diaspo RDC. Zoua. Yobo, merci. L'honneur était de te recevoir. Hein. Je sais qu'à la fin, tu vas devoir nous exhiber encore quelque chose. Et ça va faire plaisir comme ça à tout le monde qui a suivi cette émission. Vraiment, merci à vous, fidèles internautes. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Masolo Yakati. Abel Deschamps, Moelo Romo Yasuka et Sepelisa Public. Yozali hoyo balo belengelo lemolelo mepeleke yo la lutu maya bolingo mpehele kia miso na mpasi po ebima po yo chakanga manzaka yo boya kima yeso pana ozali kwitiona tepele sepelesa kemedo samba mwana nzambi après yo libenga bolingo Peter Kaneti kalaka pulele Colonel Hilaire Bouchiri Aaron Ilunga Parius Molifa la bilimbasi Merci. Merci. À suivre. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.